tout le monde à TikTok, si tu peux nous permettre. Pas de souci, je suis là. Voilà. Première question, nanga au cas que les actualité, na tout na aucune question. Tata wa elo koni poussa ki yo te elo koni no sentira que au singe la Karine pardon. Nasenga pardon pour Annie. Déjà les gars à hypocrite. Mutamema na TikTok awa azala te. Vous comprendre. On a leader na point nanga. Vous comprendre. Mutamema na TikTok azate. Mutaya pe na TikTok azate. Na défenda batu. Na sala basal boulot pour na batu. Na zoa remerciement ba pesa na bamboa. Vous comprendre. Voilà. Na zoa vraiment ba remerciement ba pesa na mboa. Mais en plus na za pe hypocrite. Na vie bokanisaka kaka te ke oso moto asengi pardon nde elongoli valeur na ye non na kolinga te exemple mk nayebi ke na finga yo na façon tout ocomprendre na yo matano na panel moko boye na se sentir on dirait ke eloko mo kilo moko boye eza kati na nga mpo na finga nga mo consiste na nga eza ke na finga ocomprendre na finga parce que nazaki na kanda pe na lobaki yango de le départ na finga ki po na monaki ke nga pe bachaka bana na nga na saka na bana te poto na zwaka bana na nga na zemi muta eda nga na zemi wana te na saka na bana nga te pe na kosaka na bana nga te na nini babenga na respect ya bana nga yango na finga kana réagisaka bongo na lobaki ke bien nga mona yebi ba mo o na lobaki mo par mo ke Karine soko moni nga na finga yo soko moni na lobaki no mabe ou na salaki eloko mo boye blessaki yo parce que vous aussi vous m'avez blessé vous comprendre bino pe vous blessaki nga tapoter live la famille tapoter nga botiela ki nga bana ba coton botiela ki bana nga ba croix botiela ki bana nga na ba cercueil eloko oyo soki lelo ngana yo tokoma na ba niveau to bana kufingana to bana kokoma ndenge tokomi wana c'est par rapport à mes enfants vous comprendre ça vraiment pour na bana nga cela sengi pardon parce que na mona ke tanga expliquer nga ya ebisinga na nga tata wa oyebi bien que to bana ko sola no na privé ba chinois mususu balinga côté o balinga nga pété ba koki pe koya kotia babiloko na contrôler ba chinois nyonso te tant ba fingaka ça langage que elle au comprendre tant muta yebisinga ba vérité ya on a senga qui pardon pour le pardon c'est une puissance qui libère qui libère voilà na boy na fardo pe tozo soigner la nini tozo bundela pe nini asalanga pe nini ozo comprendre na mkolot comme na âge moko boye pe âge wana pe funa se respecter makamu ya koswanaka inutilement wana ekomemanga wapi so ilelo nga bango ba misusu bazofinga na bazosala barando na bango bazozwa bambongo bazozwa babiloko bazozwa bacontrat est-ce que ngai nazalaka wana nayaki na réseaux sociaux mpona ya koya kotika batu to mpona ya koya kozalaka lâche bota batu pona na kolashaka batu so bozo na ba dispute na bino nga nazwaka ka moko parti moko non je peux pas merci beaucoup tatawa merci na réponse non deuxième question na mona ça la moins un peu polémique qui batu bazo tunanga MK ndenge ni tatawa a commis chinois MK bon à l'époque nga na ebaka yo banda o défendre bino batu liboso boyamba Karine bo défendre ye RAE TikTok. Ce qu'on a une question, mais pour battre le bilango. Est-ce que c'est vrai que na façon au singeli pardon ana au commis chinois to au zongi ndongo banda kolinga Karine na yoki
Voilà, tata alimbisanga na line na téléphone. Naina tuna, est-ce que Karine Pardo Sengeli po bozonga na ndenge bozala liboso na kala na 2022 23 24 ou soit bon pas 20 Aïe. Et ça, c'est que ça, non, non. Pardon, oh, on a la senga qui est. Et ça, pardon, t'es pour nous acheter. Pour na pardon, pour nous chinoise ou quoi ce soit, pour nous ceux qui n'a pas pour défendre Karine, ton na ceux qui pour nani, non. Na senga qui pardon, parce que je l'ai insulté. Tous voix n'a un problème, tout s'explique, une bonne fois pour toutes. Mais en plus, nous avons besoin de libre. Vous comprenez? Dans les réseaux sociaux, oyo, muta memara muta zate, muta futela muta wifi azate, bon zwango ndenge bo zwango, ngai na ba live na ngatonga na fungola ba live na ngaluponga ba mongo na bano yamba mutu nyonso. Oya koloba esopi Inga, oya koloba esalinga boy, oya koloba po boko tikala komona ngai te na ye na fongoli live na bani ko fingela Karine o na sali boyo to na bani ko sala intervention moko boy. Non, naza awa naza na nga na tina mutu te esopanga esala nini na ye ki chinoise te naza kaka nga awa ndenge nazalaka. Histoire esili. Oh, nyonso azoloba qui aille se faire foutre. Vous comprenez? C'est ça. C'est ça. Merci beaucoup Tatawa. Maintenant on continue comme mutuna nanga par rapport ya makambo tout au monde nango na kati ya internet tozalaka na bino nyonso tuna monaki tokavana à l'époque ozalaki bien ndeko na mwasi exemple lokola Saratola comme ndongo lobi olingi o se ko libérer mutema non exemple Saratola Era ou d'autres personnes oyebi ka bolobana na bango le souté. Est-ce que peut ozaki de wana pe repesa bango kolobana bango balimbisa yo ou soit kaka ke Karine po occasion poussa na kito bango spécial occasion na bango pe poussa ni osenga. Oh, pour ani na ngote. Pour nani ngote. Baza banyama tenga na problème na bango te. Toliaka na bango, to sekaka na bango. To zalaka na bango bien. Pourquoi on a contre bango? Ce qui s'agit que auto zawana to kutali na nini na nesika mo na panel moko boye ke na ngoni ke eloko moko esali ke esenga mto senga na ba pardon. Pourquoi pas? Ça va pas me déranger. Ya mu te ko rabaisser ngate, ya mu te longolanga awate. Vous comprenez? Et ko longolanga eloko moko te. Ce que occasion sengami. Je vais le faire. Ce que je fais, na rosala ngote, et ça peut préviter que batu nyon sondinga na oya boina ko senga bon pardon. O comprendre, neti Sarah, so ina bi que Sarah nde na zabonga na to wele la nini. Ah yo tuninga question, ce ko ngana Sarah, so ki Sarah zo yo kabiso ngana Sarah to wele la nini. To wele lo côté. Pona nini, poka na ida mwana na e ba finga ngai awa ba mes nde ba misana kofinga finga nga ba chacha changa ba minyati pona aide kaka ya koede toucher makila na yo pona aide moko oyo lingai koede mwana na ye moko o ya ko sombela même pas peut-être même pas un jour ou pas demain ou après demain on sait jamais a ko sombela peut-être moi no bonbonté ce qui s'agit ya ko limbisana. Pourquoi pas? Et c'est le remous, au moins n'ingaye, et le pardon, et c'est le remous ya gravité. Tata wa pardon, et le moko et suis batebele pe nanga moko na zui un peu curiosité. Olingolo banabiso ke Saratola aboa ke lo malade.
Pour Naka Enoch. Bien sûr. Waouh. Bien sûr. Bien sûr que oui. Ah, je suis là de m'appeler. Non, ça va oui. Non, bingo. Voilà, la famille, j'espère que bozo kato ke na ba question na biso malembe ya kotuna tata mwa sabana awa wage balobi mama balopango tata wandenge nini lopango ya bamongo. Ngai oya koya na lopango ba mongo soyez les bienvenus. O pa koya te je m'en fous. Tango yo sala ba live no sala ba benga on comprendre on sala ba sujet na yo. Est-ce yo benga ka bato to bato ka ni mbayaka. C'est comme ça. C'est une deal. Ce monde a eu quoi détester. Ba détestanga kutu nazo aider muntu. Ba détestanga. Ba détestanga pour nazo aider moi na moko boya na problème ya kolia, ana problème ya ndako, ana problème aza libanda ba détestanga ba changa ba miniati. Bongo nde ya lelo nde mutu eyoko swanga e oswanga te parce que na yebi ke bino nde boza wana boza ba mibaluka tango. Boza batu moko boye baka bolamu ya muntu te. Ah oui, tala MK au moins na vie soki ozaka wana ozo vivre car na nini na miso abatuko o vivre te o soki biso ba misusu oyo nde tovana na TikTok oyo o ba misusu ba lobi ata bazo ya kokoma bikoma wa nde so kokima nde tokima po mafinga nyoso nga nazwa nazala kubuka naza boye naza salite nane eloko te nazwa déjà tout oyo sala nga su oyo swaka ngezala te o comprendre et ça la l'autre côté et l'autre côté de la vandi awa oh et sopio et ça lio boye oh boye na boye je m'en fous est-ce que je mange chez quelqu'un est-ce que nanga foutela nga partir nanga foutela nga wifi nanga foutela nga ndeka na lati bo est-ce nanga asombelinga ata na lati eloko nanga ya 1 euro ata na lati eloko nanga ya 2 euros c'est à moi on comprend ngai tali je m'en fous et en plus de cela ngai bokende boloba bosala o nyeso bolingi je m'en fous nga mana oloba no vérité etali ngai te o bino mboloba ke esopi o posoki olobi na nga bongo bolobi na nga ke esopi nga seke makambo nyonso nga na salela bato na réseaux sociaux o ngai na fingela bato mutu mota fungolela nga live o tant bazo finga nga basela nga te intervention o asela nga te je m'en fous. C'est que nga pe wana c'est que na ndai ko sopana ba sego na pe na zaki mukala na bango photo lo ba bongo c'est que ona pe na zaki na soni photo lo ba bongo mon père bana banani tata wandeti parce que na minute o komi tata wa de la paix o komi na poso luka kimia na moto nyonso ya na zakutu de la paix te de la satana. Non, parce que Olobi, Oucho de l'homme pas très Oucho de l'homme a Olobi qui a un problème na mutute. Faut se libérer moté manon. C'est de la satana. Voilà, Olingo libérer moté manon. Mais l'homme me qui un peu ko intéressé. Pourquoi? Parce que je vois comme si les gens ne comprennent pas les visions de d'autres personnes. Les amis, tapoter, partager avant na tata question. Ce sont na TikTok oyo, toti kaka koluka. Écoute, non. Tata wa lobi a sengi pardon te parce qu'à comme chinois. Mais il y a sengi pardon. Il y a sengi pardon parce que ça qui na fordo. Il y a Karine Herba mata panel mon que comment ça la sonné il y a moi na singa lobi même et dans la voilà alors nazo ya tata wana luka na clairci ka population o clairci banani ngo ngam ne go 20 so obenga ewo yumo ye 20 na obima na ebisa ki ono ouais voilà yangwa no moninga na lobi bon vraiment tata wa siko question nanga pona toke na biso pour citer pour batu ba misu ba comprendre déjà siko problème ni comme suko zo yo na ba paradis to na ma paradis il y a un problème quelque part oh bon ngana za bon na problème na muntu ti de siko ni na za bon muntu wa ya mati ayebo ayo finga ngaza a chekomba paradiso ayo lo balanga kendeti otongaki oza lokoso ngana liake pa paradis wana non
Ah, ozotuna nga wana nani yango. Natuneka pona nga na Neti nga lelo, nasali live na nga. Na minito na ute ko sa live na nga na zekisa nga na park. Nazo solo na nga. Nazo loba na nga kutu po batu mo bazoba mo bembesi mo bapesa nga défi. Bapesa nga soki défi mo abuzoba. Ndena tinabi o meyo défi hero yo pesa nga défi ya hero ko pesa nga défi te parce que nga ni nazabo ba défi wana kutu c'est pas la peine. Ngai défi na ngai bimsela nga pa omoni papa na nga ka ndongo bimsela papa na nga bimsela nga papa na nga chape papa na yo boto yebana so na comprendre ote bato so ba eko yebisa nga mais non oza na zuwa soki ya ba bijoux. Qu'est-ce que j'ai à voir dedans avec vos bijoux? Ah, ok TMM ba matin en live no awat omoni poti avolongo la poti na liso ya muninga mitano ya yomoko nga kutso na senga mboka pardon ezala avec toute raison MK yo fingra ba c'était depuis na yeba yo nga pe na fingra ba c'était depuis dans na live na mais tant nga mona ba propos na bimisa na finga mboa et ça nga passe tandis que mutu ndena ba mboka limisa na bengi yo mboa mais nani awa ti le loi inanga tozana bien to na live to seka na live no awa na ye mais bon moi ndenge ba s'acharner na nga ye na tam bon moi na ngo siko loto suki wapi ye écoute ba fa mais yo senga pardon tata wa pas reconnaître ma be na ndenge yo reconnaître a sengi Karine pardon pourquoi finga ngai a na tam ba finga pour nous anga esprit comme chinois nga na senga Karine pardon te po na rien à voir na Karine na senga pour na finga moi na moi si na rofinga moi na moi si te j'espère que pourquoi ba propos na très bien na finga moi na moi si ba finga na moi si te pour ba la boss mais ma biso 9 mois ndenge mona yo non na mona sko finga moi na moi si te depuis na banda Rolanda yo ata mukolo moto finga moi na moi te nga finga ba se ya te et puis na osala ka voilà siko ngata na salaire na finga moi na moi si na mona ba tshela nga audio na yo kinga moko ne na ba limbisa nga mais tata wana live kaka awe pa na yo ye na tamtam wana tamtam finga kari mais tant à reconnaître Congolais, moni yango yozala mayele, oza mayele. Tango osala makambu, avo sala likambu, faut oyebaka, avo attaquer mutu, il faut oyeba. Toza bana mibali, toye na réseaux sociaux awa, toyaka poto pesa conseil, toza na parti pris ya mutu, te tango toza na mabe to lobelaka. Mais tango to moni eloko mo na side na za erreur moko, MK yo na live no bato ba, osenga pardon mi, oui. Tango na moni na beta mi ba ko fona senga pardon. On a beau traiter ngande beau traiter ba garçon belé andi le bon traiter andi afinga bana basi asala raboy mais awa telemelanga raisa fongolanga live afinga ngai tamtam ana bien na sans esprit tamtam siko lelo o tamtam osuki wapi tamtam comme chinois à 100%. Non il faut yeba que pona TMM ye moko da banda luka succès na ye ya le bail que non ici ka o ma etula ya Hollanda mais c'est normal il faut comprendre aussi certaines personnes si quoi garçon na yebiete mais tata waza chinois te ba comme ba chinois vanda bon ngai na ondimate pourquoi parce que tata wa mutabanda na Karine batali bosu banda défendre Karine c'est tata wa même à l'époque abanda kitangai na se likolo Karine à l'époque wana so na ko satuna tata wa alobano ke makambo MK lobi eza solo à l'époque tata wa ngai depuis na comprendre TikTok ok et na bomoni tata wa lelo ko comme ça batu ba loba tata wa zongi chinois tata wa zala akoma non tata wa aza le seul esprit là pardon répondre moto MK pe na esprit amibale mon MK moto mo lobi MK za na esprit ya mon alinga MK za pena na esprit kaza azala la vérité moni vérité na vérité MK yango sauverait partout MK za moto esprit MK so lobi te non MK banga moto te ya mon alinga MK eza MK eza tribunal boza na esprit kalanda limbisanga ya MK limbisanga désolé za connexion na nga talaka biso basi bandumba to sala moi kindumba delix donc toza moi libanda moi makasi na lingana le babwena répéter les sources juste au cas vous m'aviez pas entendu
biso nyonso nde toza boye toyebi na biso ke lopango ya bamongo si ekufa nango kala banda bavie mbwe bakenda bato ebele bakenda donc lopango ya bamongo si ekufa donc ndenge aza boye azoluka neti mwa visibilité moko boye ezonga mpe kaka abongisa na bato nyonso comme ça bato nyonso bakota lisusu na balive na ye mais si ekufa nango kala parce qu'il y avait tellement beaucoup de conneries tellement beaucoup d'hypocrisie tellement beaucoup de songi et de double discours donc laisse tomber mais nga nalobi boye ye asenga pardon wana nazoloba na komba ba paradiso nyonso na ba wesh nyonso asenga pardon asenga pardon te azonga chinoise te etali biso te on n'a rien à foutre mais etali bino te pourquoi bosilika etali bino te pourquoi bosilika bato te bashimwa sorry bashimwa basalaka boye bakomisa yango stratégie omoni bato tanga omoni na TikTok on a tokomi na biso ko comprendre bato nyonso apuchu mpe ezalaki ndenge moko soki bolingi bokende bobongisa na mboli na bobongisa na ye pourquoi ezalaka soki bobongisi esika moko ekomi bobaluki bokomi koluka siko bofinga kote mosusu bobolakisa kote wana ke bolingi ye mingi yango babambi aboya balinga babambi Manuela na apuchu kaka boye tanga bayambi kaka Kokodioko arrêtez de faire ça yaya si te pe malembe tout cela Kokodioko nde nani Kokodioko kasi mobali ya bakwiti wana azalaka elonge beba kake nayebi Kokodioko te kombo ni nani Simon Kokodioko ya bino pe kongo lobenga ya vena Simon Kokodioko te aza Kokodioko Simon akokana na Kokodioko Simon aza elonge moko na Kokodioko MK na ngai Kokana Kokodioko yena Kokodioko donc des jumeaux vraiment ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau Kokodioko wana mutabakwiti comment c'est là pas baluka kaka mais omoni bazalaka soki bakomi kuna bakomi kofinga koto aletant ba obeba na kuna c'est là que Karine va dire bozaki bana misala donc arrêtez aussi so okoma chino so mais c'est quoi bino bato paradis bo ya pourquoi bino bato paradis bo zongo na kanda makasi bo silika makasi bo ça veut dire que tenda tata we choquer bino makasi parce que aye ko lobake o biso to basi to PC défi o 18 kaba wesh biso déjà neto zaboto yebika awazane na mbongo te ane lokote yena Kokodioko bana bango ne lokote Kokodioko kutu pli na page na nga bafinga kate ya na ngai page na ngai mama fingele kate ça c'est te non finge te non le ba vérité ce que tu regardes au PC défi à 18 cas par rapport à quoi pourquoi on va faire ça en fait tata wa moi j'ai pas de problème avec toi tu fais ce que tu as à faire parce que tu es libre de faire tout ce que tu sais nous on est quand même des adultes qui réfléchissent si tu veux être bien avec Karine OK au Seigneur pardon il y a pas de souci mais Bimi Sande Kombo elle chante on a ba paradis on a ba wesh on n'a rien à foutre de ta réconciliation avec Karine et en plus le baki que yona yebozaka bien na kala donc zonga na bino na bien na bino tika biso non comprendre te moi c'est mais boti grand personne maman alors oui le auto alabini na yo kate omoni eza baba makamba bien kalanda loba na yo ya loba ya merci na loba ka bongo bakofongola mama tata wa bozela bomona afongola ngala awake finga ngasiko na yebi mo eza bongo na ndimite tata wa finga na kasi akofinga ya osengo isu pardon te kalanda awa osenga pardon zela ka ton pardon ikoya afongola finga ngai afongola ya boyoka ngam tunabenga tata wana téléphone on est d'accord ngai na benga tata wana téléphone pourquoi na benga tata parce que na la na posa na yeba pourquoi batu ba lo babongo ngai wana okosa ote sika tata wa zali alimbisa ngam na benga ke na yeba te ke bino boala ne na problème to ya otune question na yango asiliki o comprendre on calenda et puis na j'ai rien à voir avec tata wana na problème na mon côté na monera ba no jour na défendre Zizel na monia fongoli live abandi ko loba lui na batu ba kipa qui était à kati live na problème on dans tata wate na problème on mutu moko te mais ça nga passe na mona tam tam ce qui TMM wana na ye jour ba kambo pardon ndenge ba telemelanga na chinois le lobo suki wa tata wa okomi chinois certifié TMM chinois certifié bozu ba certification est-ce que tata wa daye bisibino ki akomi chinois pona TTM na mona ki mais pona tata wa na ebite hein azui d'ailleurs a commis chinois confirmé certifié bon mon nango awa yo mo tam commis attaque Karine Sali mabe faut toujours défendre Karine tam wana et là on peut lekeler ngana ya loba ki azanete ya côté là ba invité mais ndeni a benga sans esprit na live ya MK awa benga oza sans esprit au sengi pardon pourquoi boza ba hypocrite bino faut à l'esprit le roi biso ngana ki na sengi mboka pardon mais azana pour ça na ko chinois tam kolo mongote timo kili rokufa
lelo bolaxi ba position na bino donc net tam tam yo oye na réseaux sociaux ozo lokande visibilité mais biso tozo apporter ba vérité to bongisa communauté na biso esika mabeza to lobi mabe esika malamu to lobi malamu ndenge MK salaka siko bino bozo recouvrir la visibilité et le réseau bomabino tam tam moi ceux qui t'aiment et le réseau bomabino et sa visibilité tam tam yo ko la visibilité pour esika mabeza ali o lobi ko salaka naître vous êtes sous naître était vous êtes sous naître était comme vous a parti pris Moutaïna Karine Awazate Karine Andronabus à moi aussi. Non, Karine, c'est notre sœur, c'est obligé. Notre sœur, ouais. Là où il y a les vrais, on va parler, là aussi, à faux. On n'a rien à voir. Karine, c'est madame Toya Lobango. Belango. Obligé. Mais si tu es parti pris, il y a Karine, tu comme le rôle que Karine Salamabe, tu adoré Karine. Parce que Kalanda Zelana, yo po okanga makamba Karine Balobi nanga ke yondo ozaboye. Est-ce que yo pe dosenga pe sarato la pardon na makambuto salaki? Ah, nasenga sarato la pardon que alimbisanga na makambo ndenge lekaki ndenge na bimisaki ba audio na silika rapone akomara na mupandi ba chinois yango na yana salare loko wana osenga yango yana osenga ke pardon quand nasenga ke pardon ça fait 2 jours passé na salare live nasengi pardon en plus na sur Rolanda azalaki na live moko ya fille moko azalaka na États-Unis na mati nasenga pardon ndaloba ke soka kendaka na Chine soka ke akomaka chinois eza pona ngai ndenge na bimisaka akoselinga makambo alors akoma chinois ouais pas divine ayebi wana petite nanga divine donc menga na senga pardon donc nga azalaka sincère ce qu'on a amené yo ndongo zabwe ozongi na mutabol ya tola na mutu te nga azalo rola yo esika malamu eza yo ko komi na honnête ya page mo ya net yo komi na o ça no partout